Katika Pesa TV, katika Pesa Service Trader, chef katika Pesa ni Tazi. Yes, I. Katika Pesa TV, katika Pesa TV, katika Pesa TV, katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorataire, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur katika Pesa eko pesa masolo. Mutema leo some ba pesa asolo la babie. Soko kutani na ye kozala desite. Katika Pesa na pesa yo nini ye. Katika Pesa motema malamu. Katika Pesa Madame katika Pesa mère boss. Julie est te valide, yes. Katika Pesa TV, katika Pesa TV, katika Pesa TV, katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie. Y'a Madame Eliane Nito, la patronne. Y'a Service Traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, Service Traiteur, chef katika Pesa. États-Unis mobimba bavalida. Yuna Nyoboya, Madame katika Pesa motema malamu luta ya nzambe ya yoga. Julie est valide. Pumukoi. Katika Pesa TV, katika Pesa TV, katika Pesa TV, katika Pesa TV. Artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na kouta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango na remercier ba journaliste nyonso eloko ezokamwisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambo ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien na koko ya te na télévision na condamné eba tindika kinga eba sala kibo eba boma kinga ite eza risque ya musala o na zui na kati ya musala na nga o na salaka ndenge nazabwe nazomona ba comédien nyonso neti banyoka na komi ko banga nazomona ka so collègue na nga comédien bengi ngai ndeti akosala nga problème katika Pesa TV boyebi sœur na nga bien bon yeza ba kota ba state ye kuna partout so bobengi ye pona masolo ya Service Traiteur katika Pesa zawana azape na chaîne na ya télévision katika Pesa TV ba onyoso balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka bomona ka Service Traiteur moko ebonga etonda ya soin kuna mibi bazara te o ba jemoro boete za raté ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui spot en tout cas en retour ba prix pour ba Service Traiteur na bino fête ya mariage collation de grade académique anniversaire katika Pesa zawana bobenga na ba numéro o de wana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner na chaîne na ye katika Pesa TV boza la dessus voilà.
Frère Nabino, artiste Nabino, pasteur Lité à Kanda, à Likolo vraiment à Pambola Bino. Yende mutu a permetta ki likambu oyo esalama tope ekokisama lolenge oya lingaki esalamela. Na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete to botama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde na pesi Nzambe wana merci oya permetaki ete lingo pona biso conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que pasteur Lité à Kanda na eba kiteke na sekisa mabota ebele eza mabele na ngai eza mabela changu ne grandi na kati ya changu to sali ba sport na changu to sali o nyonso esengeli to sala na changu changu pe ezalaki na matanga ezalaki pe na pasi koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste wa sepelisaka bango changu eza munene ba artiste bazebele Bible ezoloba chaque chose à son temps. Tant o ezate ende kona bino artiste Lité à Kanda. Ndo moni bazako se manifester bongo. Baningaki pe ba marcher ba tambola. Mais toutes les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya ko gérer public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazo pesa merci na initiative plus OLK. Ba soutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai Zamba Pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila Zamba Pambola yo Nzamba Pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te merci beaucoup Yoka Nzambe Pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Merci beaucoup. Nzambe Apambola papa Jekoko Mulumba. Apambola ye.
pour un geste kitoko asalaki tant que fan club ya artiste lité ya Kanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka. Oboza na ba diaspora eloko ekamwisaki ngai. Na bokecho alobeli likambo oyo. Eloko ekamwisi nga chura mboma lembatable alobelaki likambo oyo po esalaki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na attitude ya kobongisa. Lelo toye kopanza te. Lelo toye kobongisa. Parce que batu batondisami na makanisi ya mabe. Bayebi ete artiste lité ya Kanda lelo tango azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela. Naza mwana Kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai. Comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lité ya Kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Ainana pena mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Bato mokili bazoloba ete makila na ngana ye eyokanaka te. Lelo naza ko informer bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. C'est-à-dire oh kulutu oye na retard kiti na ye zalaki kakawa. Merci kulutu na ngai. Merci na bandeko nyonso. Wana nazo remercier pe kulutu na ngai tanke bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso. Artiste à danger. Ye babengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na yete lité ya Kanda. Abaneko koma na kasho place bachaki nga 6h juste. 7h komona ya za déjà wana. Merci kulutu. Nzamba pambulo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci kulutu Chaka Congo nzamba pambola yo. Ya koloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa même na ba province o botika kingai te bondima ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezokamwisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème. Bozalaki wapi? Lelo eza ngai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be internet. Nzambe apambola bino. Apambola bino nyonso. Ozala cameraman, ozala journaliste na motema na ngai. Oza na considération ya munene o ezozanga même ne espace ya kotia yango. Nzambe apambola bino. Betela ma journaliste maboko. Ba journaliste balali pongite. Comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epa lekisa. Abeta boloko. Elelisi ngai nalelaki pona ba journaliste te. Po ba journaliste na bino fonction moko te. Fonction na ngeza ba comédien. Au moins na monde comédien, na monde comédie, tika to expliquer lelo. Ngana za artiste, artiste so akoti na kati ya scène. Abosa na ke o aza yaya, o aza papa, o aza mama, o aza mwana. C'est-à-dire to yakane na kati ya musala. Comédien moko ayebisanga o aza yaya, o aza papa, aza mama, sans caméra ngana mankai na miswa batu. Azate. Ngai nenge papa na ngai le pasteur de la foi alaksanga musala théâtre. Ayebisanga bo héritier famille mwana ngai. Musala ozo sala fo yeba keza na bato babanda yango. Eza pe na bato batika yango yo pe lobo kotika yango.
Yebango na théâtre yaya za yaya. Mama za mama, papa za papa. Eza na bato ebele toza ba âge moko na bango. Mais soki na tel na niveau art abima liboso na ngai. Naza na ba respect ebele ya kopesa yebisika bizwami ye. Nzamba pambola ba artiste et comédien nyonso. Na sengi bolingo pa ba artiste et comédien. Lelo soki na se retrouva ki na kati ya kasho, ba appel o na zwaki o ekangisa ki ngai eza ya ba collègue na nga ba comédien. Ba collègue na nga ba comédien ba bengi nga ba yebisinga ke mutu moko azo luka yo kabelo mbongo. Azalaka na poto. Azo luka kabelo mbongo na zui dérangement tellement lekaki makasi na koma boye na kuti ba comédien wana te na kuti nde batu baseni bakangi ngai. C'est-à-dire Jésus-Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye. Bato babomaki ye bato bavanda na ye. Bato batekaki ye kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye. Lelo soki nga na se retrouver na boloko ezalaki ba collègue na ngai oyo ba utilisaki bango po bango nde bateka ngai. Succès oyo na yebisa bino lelo bandeko bochango na mutu. Mutu na mutu azana grâce na ye abotamaka nango. Ngana uti na maboko ya pasteur de la foi l'accent kisité. Même ye moko tango batu balobaka za na kisi ngana telemaka avec Fox. Ko yebisa bango na yebi papa on a bien. Tango tozo kemane na quartier 13 bana 13 bazo beta biso kara. Bazo mona biso lokola salité tina te. Batu ba ebele ba poussa na pembe na biso po ba moni to tombwami. Ngai naza na tante ya kosimba kisi pona musala oyo. Lelo nazwaki risque ya makasi, risque on azwi eza ya wapi. Eza risque ya musala. Musala nyonso eza na ba risque nango. Na koko ya te na télévision na condamné eba tindika kinga eba sala kibo eba boma kinga ite. Eza risque ya musala on azwi na kati ya musala nanga on asalaka. Epesa nga pe mayele na yeba na kolia na banani na govana na banani na kotambola na banani. Yoka. Merci. Yako baki seza nini bandeko na ngai. Tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère. Yaka to sala émission artiste et comédien. Yaka na bongisaki pièce moko pona yo on jouer. Omona soki na lobi na kokende te kaka ndeko wana zo traiter ngai okoma fier. Bando yebana okoma na succès okoma fier. Bando yebana. Sikoyo soki sikoyo lelo mutu abengi nga na keite na bangi ndenge ba collègue na nga bakangisaki ngai. Oloba na nga nini? Oloba ke na komi fier. Oloba ke na komi fier. Entre temps, to komi komi banga. Boye bango bien. Soko bengi nga na telefoni. Omoni ke na zo sala résistance ya koya. Comprendre ngo ke muto baswa na nyoka. Ata moni nyoka kopala bangaka. Ndenge na zabwe na zo mona ba comédien nyonso ndeti ba nyoka. Na komi ko banga. Na zo mona ka so collègue na nga comédien bengi ngai ndeti ya kosala nga problème. Nzamba pambola mama belle vie. Mwana mwasi na comprendre qui est bien te mais na comprendre esiko bien. Nzamba pambola yo belle vie. Mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola na kozanga te ko remercier yo. Nzamba pambola ba journaliste nde conseil na nga na kosengeza nini? Bandeko comédien toza na bolingo, toza na bomoko. Ndeko na bino soka zui problème, eza problème na bino. To mona kango na ba télévision comédien zolela banana kufelaki baninga nanga bakoyi bazoya te baninga nanga bazoya te bakoya ndenge nini po yo sana ba langage mabe nde na sengi ba comédien toza na bolingo ba musicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye na salaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na ko uta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo ebele ba soutenaki na financement ebele ba soutenaki na bapel na bango ebele ba komaki ba message ya ba encouragement misusu pe na présence na bango bayaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazo zanga na même ndenge ko s'exprimer lelo ne ko comprendre ke bandeko na nga ya solo nazo mona bango ndeti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azui problème et comme problème na ngai na kozonga simate pona ba journaliste
internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste et comédien auti na famille pauvre azane eloko te grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo ba o balingaka ngai bayokaki pe basali quelque chose naza libanda nzamba pambola biso tozala na bomoko tozala na bolingo tela ba problème nazokuta nango na internet soki nakena mutu oyo tosali eloko soki nafingaki bato ndenge nasalaka na comédie na ngai kofinga c'est trop dire mais koloba to baanalyse soki eleki na chaîne na ye mpo na ye azotrouve yango normal aza na problème te mozokóma na condamnation soki elekelaki na chaîne na moninga nalingi nazala ya bato nyonso na moment oboyeba yango qualité ya kanda na YouTube azalaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classé programme tosala émission na ngai mutu akende kointerprete yango na ndenge mabe te ke lite ya kanda mpona kosala na émission asengaka bato mbongo bolingo oyo namoni mpona bandeko na ngai interneti kobanda lelo makambo ya mbongo abuwu soko yoki landanga bien soko yoki mutu moko alobi ke avosala nange émission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko leka libanda na bandeko yeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso me papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment likundi protège bubulu yondela merci nzamba asala nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer l'équipe malamu toki na jeu ya question réponse ba journaliste bazawa ba tuna mituna pasteur lité akanda za mieux placé aya nola na mituna yango parce que na yena yandi mosina hôpital OK voilà participation ya Kulutu na biso le président ya artiste en danger Tchaka Congo il veut dire un mot parce que azo kenda qui peut artiste msusu pasteur lité akanda za na danger aza sous na danger te yango azo kenda continuer musana il va dire quelque chose à vous papa. Bon, en tout cas ndenge lité akanda à lobby ndenge lité akanda à lobby même ngai soki na yebani sona ko ma propre boye c'est internet bon mi bata maboko en tout cas lité akanda lo à lobby vraiment c'est très triste azaki trahi na baninga ba trahi tout le monde tanga yaki na buloko boko ba ngona numé ko bina maboko na mnoko nemoko ça va vraiment na ko senga ka ke bo edaka biso ba artiste surtout bande biso YouTube bande biso rendre biso mauvais service pour dire la polémique dossier il y a lité akanda ça continue avec Kizinjora fa ka ngai avant-hier kana dikamboka ya lité akanda alors lobby ba benga na parquet surtout ça intervention tete mtu de loba kangi déjà voilà dikambo ya Kizinjora alors en bref Bolimbi sanga fana nenge à lobby que on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni comment on s'est bâti. Je crois namatanga mama Chako. Namatanga mama Chako yoki ba comédie baloba biloko baloba ki boyoka ngo. Que yaza comédie. C'est vraiment c'est très triste. Artiste en danger et zalaka pour tous les artistes. Net lobby wa mona ki lobby ki na RTNC Karou va être comme gratuit de so bunda pour l'artiste pour la tozo ngamba papa lité ya en tout cas beau soutenir yé ils a moment na yé moni que na tongo na tozo yandi mo faut évacuer na tiki na AJ yango na mbango na so na AJ ils ont ndako en tout cas vraiment merci na ba nesu basala ka internet en tout cas ngasu ko benga émission to na boya kate parce que grâce à vous les longs na yebani en tout cas vraiment merci.
Merci beaucoup. Paachaka Kongo azokende. Tozo banda question j'ai la question réponse mais peut-être au banda nani. Le président Junior est là. Président Junior. Ouais. Allez-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nga Junior Moyoabu pour Nabao Baebingai. Question Nangezabou. Je crois que nous avons solité à Kanda au Bandatang Wazalaï na parquet. Nous avons parmi bateaux to bundi de quoi ça nini abima. Mais ngamoro personnellement na sala qui analyse ya solanae. Yango na bina tout nae au fil de tous. Lité à Kanda et l'Obama qui de tous les mots permettre bisoto tunango l'Obama de tous les mots qui obetami 12 et pas artiste fallait pour pas. Et biso en tant que ba professionnel de médias tolingi toyeba. Est-ce que lité à Kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien lité à Kanda les lois koyebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi gaulois soit na komi mutu ya kofi ndenge Christ Njora benga que pas kofi ou bien hérité wata yango question na ngango wana. Merci beaucoup. Tozu deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Comment on a Yams, maire de la solution, ici M Télévision. Question Langeza Boy. Zami balé en tout cas de Golimbisa. Quand on vient ici la caméra, il faut zapper moi clair dans ma ramoussou. Yo za comédien, bisope ba journaliste, ba internaute to yebi, mais toko tanga kombo amututé. Il y a certaines comédies qui font des choses qui font na poma mutentel. Mais vous bimisaye et até. O akufa ki azwaki poma entel. O ba la mbasu ezaki pas comédien entel. Voilà. Mais yo za lelo trahi par comédien. Peut-être ça peut comédien wana ndazo saka makambo mabe wana lelo yo tombé victime. Pourquoi pas ko annoncer kombo na ye to ye bénéfice ke kombo na ye. Bandeko vous avez peut-être beaucoup de méfiance vis-à-vis. Première question. La question s'il vous plaît. Peut-être que ça, bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance. Entre guillemets, to yoka ki ba kombo biso to lobate mais to yebi quand même bato ba benga ki yo. Si yo comme place comme ki ba kanga yo après quelques temps président na bango ya ki be ko rendre visite na parquet. Vous allez qui joue wana. Mais tout autant à comboter vous allez bien sur yo lobby. Première question. Deuxième question Nangeza Boy. Lelo yo fali pour pana Tanzanie, il était à Kanda na prison. Il était à Kanda abimi na ba faux perso entre guillemets s'il faut le dire. Il était à Kanda abimi na ba faux perso, ça dit honorable, bah ta presse il était à Kanda abimi. Mais sorry il était à Kanda kangamaki. Il a parce qu'il y a un concert, il y a Fali. Il a parce que l'ité Yakanda parle de Fali du côté positif. Mais les lots, l'ité Yakanda dans la prison, Fali na Tanzanie, rien à dire, de éviter tout le banini, ou garder toujours la bonne relation, au Lobelara, un président junior à Lobi, au Lobelara à Fali, ou bien au Kwandi Mamou Lobi, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là. C'est là. Ouais, journaliste ma vie internationale. C'était à Kanda question dans les alibois. Tu n'as pas eu pas page télévision. Mais tu n'as pas eu que page qui sur place. Tu as comme on le qui n'est l'Enga Congo TV. Et l'Enga Congo TV une émission qui va proposer ça qui que l'ité à Kanda a transféré dans la prison Makala. Mais ton monde ici sous car ne l'Enga Congo zonyo lobby que on a un message nous à sous quand on retenir yango toujours au retour. Mais les gens disent que grâce à l'Enga Congo télévision de l'ité à Kanda a été arrêté. Balobi est-ce que monteur il y a l'Enga Congo télévision il fallait zapper place que beaucoup de là la fin de la salité et ça qui complice l'Enga Congo télévision ou bien yomoko qui m'a embobandé comme ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. À répondre, Molo. C'est bon. Première question, tu n'es pas papa Junior. Non, c'est un journaliste, tu comprends ça, la question pour te gagner temps. Question est-ce que Fali Abetio 12, Osaka na Fali to komina yo Gaulois. Merci beaucoup. Naeba ki question oyo ekozanga te ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o nako zongela siko be mission na ngamoko en personne. Wana nde sikoyo bokoyoka
nini ona koloba pona likambo yango. Ngai makambo ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te. Bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambo yango lekelaka. Ngana mona ki yango kaka eza accident musala. Pona ngai mwa muke na koloba yango na mena zo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta ba internet. Ndeko yam ça tuna deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour parce que je pense qu'il a répondu. Voilà, oui. Combo artiste ou à trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Combo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele. Mutu na mutu lelo za na noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela yo moko bando comprendre ka makamni ezo lekela awa. Na boyi na tanga combo ya mutu wana na télévision pour créer nga ba problème. Komelanga na WhatsApp nga pe na komelo combo na ye. Po yo koma mayele na ye. Ozolanda azapende kona biso peka parmi ba groupe minene ya mboka mais na go senga okomelanga na WhatsApp. So okomelinga na go tindelo pe na photo na ye. Ezala sans problème parce que nazape mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe bateyinga mingi. Même na babo kilo ba yaki na ndaku bateyinga balobi chanze pe mukie. Nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a besoin ma vie puis à tout il a fallu répondre cette relation on a fallu. Tanzanie. Merci site Combo. Meilleur veut ba solution yams nzamba pambola yo. Na zomona naza mwana mobali na yebi expérience à vie. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te. Eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango. To mona pe batu ebele na kati ya famille ba kufeli être cher. Mais mutu abosana ko lia fufuti lelo na famille azate. Ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili photo yeba ba réalité ni to okuta nango na vie. Même nga moko na kufela pe batu na bande ko linga mingi. Na kepe na zumwa nko ina meli na kepe na zumwa bière na meli eza babiloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga mabete. Merci ndeko yam sinzama pambola yo. Oui, ma vie pi télévision Elengya Congo et Saliba Kangangai. Elengya Congo et Saliba Kangangai te. Grand frère Kulutu Nabiso Bubuli Yondela aza Kulutu oyo adie bangai penza biente. Azwa pete ya kotala ngai te. Aye ko comprendre nga na retard que muto na ko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele. Nga na mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei. Mais tango cheka téléphone na lito iba jipe kitio moko banimbango. C'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango tuyaga place toza lokola tina te. Mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo. Elengya Congo na bana ko travailler na bango lelo te. Na expliquer bien boyeba. So continue na kati Elengya Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passés, ba 6 ans passés, ba 5 ans passés. Et dans ba site ebele. Même si on a la voix du peuple au mona yango. Naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango. C'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai. Mukolo site wana eza très simbele nga pro. Alobaka te abatama na sima caméra na mukolo ta loba. Mais loko esepeli singa pa ndeko wana tali ba sacrifice na sala na site na ye. Ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka. Na baneko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne. Soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai. Pona zala o naza lelo na supporter ba punition ebele. Na supporter ba passe ebele. Elengya Congo ako conduire nga na erreur te. Eza façon na nga na sala ka musala. Mutu mususu azoloba keze Elengya Congo po eleka na chaîne na yete. So eleka na chaîne ene mutagania ba vie wana. Aningaka tenir mo wana te. On remarquer ba actualité nyonso eleka na mboka. Ya mitakalisation, ya ba problème mabala, ya ba problème ba comédien. To loba yango na ba site nyonso.
soko moni liso oza d'accord nanga te na makambo na loba supprimer ba vidéo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passé c'est-à-dire elenge ya Congo akangisi ngai te eza musala na ngai nde elenge ya Congo tanga moni babwaki nga na podium elenge ya Congo atali te muto bakoko bwaka yebo ete na se eza piscine to eza lisiba Bethesda tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini nde na expliquaki na elenge ya Congo aza na problème te même yo pe mukolo koya okotuna nga ba question moko polémique ozomona lelo kokosela elenge ya Congo te lo pe kozala yo mais to monaki Tracy Mbelenga telemaki pa lobaki pona kokanisa ba bien fait ya ndeko na ye artiste et comédien lité ya kanda ayebi place to uti ayebi place to bandi ngai eza na ba site ebele ya minene bozana ngo na mboko yo bayebi place nga na lalaka te mais kombo na ngai etongisi bango ba mapangu kombo na ngai etongisi bango ba ndaku mais bayebi esika nga na lalaka te bayebi esika na vandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé ko soutenir ngai po nga pe na soutenaka bango. Merci beaucoup nzamba pambola elenge ya Congo. Merci Tozi. Merci beaucoup na répondre pour na relation na ngana Yuri Kalenga oyo aza boxer asalaka pe fierté ya mboka na niveau ya musala na ya box ndenge mutu na mutu aza na titre pe fonction na ye ngai naza artiste et comédien fonction na ngai tomonaka soki mutu azobala na mariage modérateur azoloba papa lingaka bale mingi papa lingaka miziki mingi papa lingaka sport mingi ngai pe naza na ba fan ebele même na ba famille politique même na ba boxer même na ba joueur naza na ba fan ebele naza na ba fan même ya ba combattant aza combattant mais aza fan na ngai aza boxer aza fan na ngai Yuri avandaka na poto nga na vandaka awa ndenge ka bino bobetaka masolo na ye ndenge nga pe na betaka masolo na ye toyebani kaka na musika lokola ndenge totalaka bango ndenge nga pe atalaka ngai c'est-à-dire nga na Yuri Kalenga toza na relation moko te nazo reconnaître ye kaka lokola mwana mboka na mboka Congo makambo ya fingaki makambo ya lobaki naza na ba fan ebele moko na moko a réagir na ndenge na ye na boketu pa lobaki na ebite so botalaki yango boketu pa silika kitango yoki bakangi lité ya kanda c'est-à-dire mutu na mutu a s'exprimaki na ndenge na ye mususu tango yoki bakangi lité ya kanda afukami abondeli mususu tango yoki bakangi lité ya kanda akoti na ba publication a publier mususu akoki pe ko supporter yango te alobi ngana bino to ko sila na lelo nde moni ba réaction na ye ngana Yuri toza na relation moko te total na kana musika. Merci. Oui, effectivement, Muto Bazobenga, merci Ndeko Christian. Muto Bazobenga, Bandeko, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout ça, Moussala Bandeko. Bokomiko Bebisa. Merci. Muto déjà Bazobenga Warion. A commis na invitation ya libela na libela esika yoki ete artiste na yazo prester akozanga te koya place wana pona ko soutenir artiste na ye côté wana na ko simba yango penza ebele belé te parce que y a des questions où ezo créer lisusu ba polémique ba tiraillement ndenge na lobaki ete y a des questions où tokoloba ngo na be mission en privé pona kopesa éclaircissement na likambo yango. Parce que semaine où tozo banda, et ça déjà semaine où tozo démarrer Moussala. Merci beaucoup. Merci Ndeko. Atunaki soki nazui ata appel moko ya falite. Ba appel ezalaki tellement ebele, téléphone ezalaki sous na maboko na ngai te. Po mokangami ba pesa ga téléphone te. Téléphone nazwaki yango lobby nazaka toujours na kati ya ko vérifier. Ba appel manqué soki na moni na ko rappeler bato nyonso ba benga kingai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comédien oyo a trahir ngai na koti na vie privée na yete na koti pe na makanisi na yete pona yeba eloko nini oyo esali po ye a trahir ngai. Yango nazo pesa conseil boyi. Bayembi to pe bakulutu bazolo babwe mokila tour à tour
lelo ya yo lobi ya moninga tango tokendaka na baplace ya bafete tolobaka soki moninga azwi sepela ndenge okosepela na lipamboli ya lite ya kanda ndenge mpe nzambe akopambola yo lobi ngai na ndimaka te ke nakokozala o naza lelo ngai nayebaka ke naza accompagnateur naza koaccompagne pasteur de la foi mpo ya koma na succès na se limitaka na se limité nayebi ke vi na ngai eza koaccompagne mosala nzambe oyo nzambe akopambola ngai d'une manière nde tolobaka d'une autre nzambe ayebaki ndenge nini akopambola ngai mais sibitima kaka ndenge na bandeki kosoutenir ye mpo nasepelaki nao na lipamboli na ye parce que c'est mon papa c'est mon vieux oyo tobeti na ye barompoe nga bamakoloti njile tokatisa na ye bamai ya saint thérèse na babwatu na ba 20h na ba 21h ngai nayebaka naza koaccompagne succès ebongi na ye lokola na bandeki kosoutenir pasteur de la foi kitoko na bolingo wana ndo moni lelo nzambe afuti ngai ngai naza na problème te na baartiste comédien nyonso aza ndeko na ngai même papa Rabi aza pembeni na ngai ntango na bandi théâtre na bandeki koyeba koloba te c'est mon papa oyo soki lelo nazoleka na bemission nazosexprime boye ye mpe ayeda ngai azoyebisa ngai koto balobaka boye te nakokamwa makasi soki lelo bacomédien baza na jalousie to mpe baza na kanda ya succès na ngai eloko ekokamwisa nga makasi yango wana ozalaka mpe na succès esila yo nzambe akosalaka succès na yo ezonga mokili eza mokili atour à tour ngai naza na problème te na bacomédien tuna baprésident elombe tuna baprésident masumu tuna antpc mobimba ntango nakutanaka na bango yaya aza yaya leki aza leki mama aza mama nazalaka na problème te na mutu bango kutu bayebisanga babi lite ya mwana malamu mais soki alateli biso bilamba na rouge alataka ndeti ezalaka na bawiski na kati tika nzambe apambola bino merci voilà, Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa Service Trader, chef Katika Pesa en États-Unis. Yes, I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, colorateur, musique, n'a parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo motema leo some bapesa asololaka bien soko kutani na ye okozala deside Katika Pesa na pesa yo nini ye Katika Pesa motema malamu Katika Pesa Madame Katika Pesa mère boss Juliette te valide, yes. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Petite sœur propre, petite sœur chérie, y'a Madame Eliane Nitou, la patronne, y'a service traiteur, la Providence à Paris. Restaurant, service traiteur, chef Katika Pesa, États-Unis mobimba bavalida, Yunani Oboya, Madame Katika Pesa, motema malamu luta ya nzambe ya yoga, Juliette valide, Fumukoi. Katika Pesa TV.